Shalom. Shalom, shalom, Nzambe. Apambola biso, Nzambe apambola yo bien-aimé, yo mutozwa mikati na sika oyo. Yo mutozolanda biso, Nzambe apambola yo. Nasepe na komona o lisusu, nasepe na koyoka yo. Partager message netolobaka. Nzambe wana aza na biso, aza na yo, akotika biso te. Comme ça tokobondela avant tout nde tomesana tokobondela eke Nzambe aza na yo. Yo pe siko ozali partager message Nzambe pe asunga yo. Esika pe ozali tobondela na yo ensemble. Seigneur, topesi yo merci parce que oza Nzambe okomisi biso so na mokolo na lelo. Na tiki moment o na maboko na yo eke molimo mosantu kamba biso le début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Na Kristo Yesu. Amen. Nzambe apambola yo. Amen. Nzambe apambola bandeko na biso oyo bakoti deja. Basi na Nzambe, papa na biso, bantoma, pasteur aussi bakoti, Nzambe apambola biso. Bien aimé, lelo susu toye liboso awa pona ko partager likambo moko kitoko pona biso nyonso. Na yebi ke Nzambe wana aza na bomoi, nde na lobaka Jésus Christ notre médecin, eza programme oye ezo sunga pona ko sunga biso, pona ko sunga yo, pona ko sunga biso nyonso. Eza programme moko oyo ya lipamboli. Eza programme moko oyo poyo sepelo za pe kimia. Eza programme moko oyo epesaka pe leçon. Ezo sunga mitema, ezo consoler, ezo lakisa mutu tango mutu azo comprendre te. Ba makamususu ozo mona kezo lekela yo awa na Jésus Christ notre médecin. Nzamba ozo sunga biso na nzala molimo santo tozo comprendre ba makambo ebele. Pe zo talisa biso ya msusu bunga ki mwa nzela ozonga na nzela oyo bunga ki ozonga normal. Eza programme moko ezo sunga biso lisusu tokola na ba makambo ebele nde na lobaka eza moko ya eza lokola leçon toyo kozwa leçon na leçon wana nde toko yeba ndenge nini mutu akoki ko vivre miracle na ye tondeni mutu Nzambe akoki kosunga ye. Donc ezali leçon. Lelo toye na thème na biso Nzambe apambola yo mtokoti to bandi déjà programme na biso nde na lobaka. Lelo toye na thème na biso pe mususu ezali la discrétion. La discrétion. Eza facilité lokoyo ebomaka. Eza facilité lokoyo epambolaka pe. Koyeba kobomba secret. Donc, yango to partager nga na lelo. Mais nalingi ko pambola yo lisusu. Nalingi o partager message pona bandeko o bazui retard bakota pe balanda ezali pamboli pona yo pe pona bandeko msu o bazolanda biso. Bien aimé, na kota mbala moko na message na ngai. La discrétion eza koyeba kobomba secret. Lelo tozomona bato mingi bayebi kobomba secret te. Omona likambo moke kaka esi apandi. Likambo moke esi abimisi. Oyo eza lokola numéro 1, tokozwa susu numéro 2, tozwa numéro 3. Ndenge molimo na Nzambe akosunga biso. Pona yebi ke molimo na Nzambe akosunga biso. Siko message oyo nde na lobaka eye pona yo, eye pona biso nyonso to comprendre. Ndenge nini okoki koyeba kobomba secret même na ndoka libala na yo, même na ndako na omoko, même na vie na yo, même na kati na bana na yo. Lelo batu mingi bazokoka kobomba ba secret te, bazokoka ngote. Voilà pourquoi ba makambo ezozala mingi. Ba divorce, ba problème na ba couple, ba problème na ya bana, makambo ebele pona nini likambo muke oyo koka kozala comme secret ake apandi abimisi. Voilà pourquoi moni lelo batu mingi bazo souffrir na eloko wana. Toko uzwa mukanda na juge. Toko mona mbala moko na koti mona message nanga
tokomona moko na mukana na Juge chapitre 16 verset 4 à 22 mais nga na kotanga nyonso te yo koma okoki ko méditer sima tozomona likambu ya nani ya Samson oyo Nzambe a révélé que pa ya ba parents na ye Nzambe s'est révélé que pa ba parents na ye que mutu oyo mwana oyo bozobota oyo aza mwana moko spécial akozala na makasi moko impossible nga Nzambe nde na tie yango makasi na ye secret nango evandi na suki wana bokoki kokata yango te ba parents bayoki secret wana ba bombi secret wana Samson abotami tangu Samson abotami suki bandi kokola bato na mboka na ba Filistin na l'étranger na bato belé ba ko comprendre que mutu moko kombo Samson aza tellement makasi bazo yeba te système makasi na ce que uti wapi makasi moko impossible nzoka makasi wana Nzambe nde apesaki ye ezalaki na secret place puissance force wana ezalaki alors Samson tanga botami ba parents ya Samson ba ebisi Samson kendenge ezaboye yo makasi na ozaka nango wana ezaka makasi ya bongo kaka ordinaire teza makasi moko ewute pa na Nzambe surnaturel o Nzambe alobaki banda tango saki na kati ya libumu ke tango kobota mokosa makasi yondo zoko okosunga biso ko longa bituma na maboka ba Filistin makasi na yo ba Filistin ba nyoko biso tango molai me yo na makasi na yo okobanda ko beta bango okolonga tokolonga na nzela na yo alors force ne vandi na suki yo moko beba place kendaka wana Samson ko tika te mutaka to suki ko sakana na suki na ote ko tika te muta sakana pe na suki na yo parce que eza on Nzambe tindaki ke bakoki ko kata o suki te eza secret moko oyo Nzambe alobaki na biso pe lokola yo botami oyo ba secret oyo bien-aimé Samson ayoki secret oyo abomba na yango pe bien nde na lobi koyeba kobomba secret abomba secret oyo bien et ko se retrouver Samson asanini ayekozwa mwasi tanga zi mwasi babengi na komo na Dalila zalaki mwasi moko kota ba Filistin Dalila eko kota na kati ya ndaku ya na kati ya vie ya Samson amoni force Samson bandeko na ye ba famille na ye ba camarade na ye batu na ye akopera na bango ya mboka na bango ba ebise balobi yo lokolo zi contact na Samson toza na bese to yeba makasi na ye oyo utaka wapi force na ye ya boye ya lolengo euti wapi tolingi to yeba secret wana bien-aimé landa malamu parce que ne na bi eza leçon na ye kopesa yo leçon na ye kosunga yo na ye kosunga peut-être na ne na lobaka eloko moko boye orataka ou bien ozokoko sala yango te mais cette fois osala yango partager message mpona bandeko mosusu Nzambe akopambola yo Dalila ekotuna ye pe tango batinde pa bandeko ne babikende kotuna soki azwaka makasi wapi Dalila patela bi oui azaka pena makasi azaka makasi ngamo pe na kompona ate malgré na zaka na na kompona kate makasi ngo soki utaka wapi Dalila tunie abi Samson yo makasi ne utaka wapi première fois Samson akosi tango Samson akosi bakangie na basinga nde basalaki balolengo wana yo ko méditer bien nga na zokende abengi ba Filistin le biboya kotala boya kokanga ye parce que makasi na ye ayeb singa secret bakoma kuna nzoka Samson akosaki Samson akati basinga babloko nyonso bakangaki wana aye kolongwa abeti ba
3 fois azokosa kaka ye. Yebe Dalila azotuna kaka. Na ye Samson. Azaki kosaka na vie na ye. Bien aimé, ceux qui ont eu comme secrétaire, et ça le cause sakana na vie na ye. Azaki kosaka na vie na ye. Comment c'est possible batuni yo pendant 3 fois ozoloba après bazoba no Samson ba Philistin ba ko ili bazar na kolona yo ba kitili yo. À mon école ko la ba j'ai OK c'est qui déjà vit la vie ou la mort. Oui. 3e fois Dalila siliki alobi yo linganga te. Motema na ye za musika na ngai. Ah wana Samson tanga yokili kama motema Samson e baby. Dalila bi motema na za musika na ngai. Pona nini ozoko sanga 3e fois yangoyo. D'où vient ta grande force? Yebi sanga ye utaka wapi? Soki Samson ngasi Dalila bi tika lokuta ozoko sangai. Bien aimé, Samson a lembi. Abi secret oyo. Na kokango lisusu te. Juge chapitre 16. Netolobi en verset 4 à 22. Ngana zotanga sikoyo na 17. Samson a koki lisusu te. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, ayebisi siko Dalida. Yepetanga yoki makamba mitema yo lingaka ngai te motema neza kokangama olinko fongolanga motema te. Na 17 balobi Samson a fongolé lié motema nyonso ayebisi ye système makasi nanga ezali razwa ne laza moninga ne lazabo mbeli ekoki koleka na mutu nanga te bakoki kokata nga suki te ni gilet ni ciseau nini suki nanga oyo ekoki kokata te eza na secret munene secret oyo batu bayebi te eza secret moko que suki nanga ekoki kokita na sete parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Soki wa meki ko katanga kaka suki oyo. Ma force, azolo ba bien, ma force nangai wana ekotika ngai. Là, na kokoma faible et je serai comme tout autre homme. Donc na kozala susu makasi te. Donc azaki homme moko différent parce qu'azalaki na Nzambe parce que Nzambe ataki ba makabo kati na ye mais jour wana tango bolingo leki makasi Dalila zwi ye atie mutu na ye na mipende ale ye abandi koloba secret nyonso ya suki na ye soki balesaki ye nini abandi koloba pe secret ya Nzambe na secret ya ba parents secret o Nzambe alobaki likambo Nzambe alobaki eza secret abangi kobimisa secret ya Nzambe te abangi kobimisa secret ya ba parents te abangi kobimisa secret umela na famille te abimisi yango na mukolo moko na seconde parce que bateke mutu na mipende parce que mobale mwasa alobi ke yo olingaka na ngai te motema neza musika na ngai alobi te pona la soki motema eza pembeni tala makambo na koyebisa yo. Bien aimé kati na nkolo Dalila zwi secret wana alobi akekoyebisa bandekone siko penza afongolelinga motema pona tiaki mutu na ye na mipende pona simbaki ye afongolelinga motema makasi na ye eza système asuki biso soki tokateka basuki wana makasi nyonso wana ekosila ye makasi nyonso wana ekotika ye akozala sans force nyonso ekekima ye wana tokangi ye bokangi bosani obolingi tala mosa lolenge wana tala mosa lolenge wana Hallelujah. Akeko yebisa bandeko na ye bandeko ne baye bakangi Samson. Bakangi Samson. Bazi Samson babandi ko sakana na ye. Bazi Samson batoboli emisu. Bazi Samson babandi ko beta ye. Bazi Samson batie en prison. Bazi Samson babandi ko nyokola ye.
Bah comme c'est joué na bango. Bien aimé. Dalila. Moi si on continue à famille à bateau. Secret à famille à bateau vanda ça fait 25 ans. Yo ba otoko balo kaka mikolo yo. Aba mobala fongolo motema yebiso secret à famille na bango. Yo ke ko bimisango libanda. Dalila. Tala makambo sali. Obomisi famille à batu. Opandi famille à batu. Obomi batu na famille. Il y a des gens comme ça comme Dalila. Secret moko na famille ba yebike. Moi si oyo tanga yaka. Ayaka na zemi na ye. Ba septa mo sango ndengwana. Bandima na mobali na ye. Me otango babali ka nikolo yo. Oke ko panzango. Parce que likambo mususu ba famille ba to kokota to panza po o détruire ba famille bato. Eza ba famille mususu baza ba secret na bango ba bombango. Secret o nzamba yebisaki bango. Ayebisaki ba parents ba yebaki yango. Ah yo koti na libala wana. Kaka mikolo okoti. Lokola ba accepter na libala. Secret ya famille on sala 30 ans 50 ans. Yo kebi misango na seconde. Et ça ba secret mususu ya ba famille mususu. Bango mo ba accepter secret na bango koko bi misango teneti na famille ba Samson. Et ça qui secret ya bonheur na bango. C'est mec qui mutaye ya baby si bokilo mutaye ko baby ça. Ayeko panza sekele ya famille. Et ça ko bimisa richesse aux famille bomba. Yo ziango na seconde détruire yango nyonso mba moko. Un suba na richesse na ba bomba, bambongo na bango mo ba bomba. Et ça quelque part yo kosi mobali, to kosi mwasi na yo, babali okaka sika, obali kaka mwasi sika koti na famille sika directement ba makamba famille wana okomo bima libanda. On kapena sa mota famille kudinenge saka boy. Asaka yaya na bango te on lelisa batu. Batu bayebika msusu tata wana frère wana saka yaya na biso liboso. Yo siko yeka mbala moko bandi pou. Ya Jean asaka kutu yaya na bango te ngana yebit. Tango babota ayaka na mwana wana na libala na aja muke. Baleki neso bayebika yaya na bango. Yo ye wana ko panza kazaka yaya na bango te. Wana siko ide na eza nini? Dalila. Ide na eza nini? Oyo ko panza ka famille bato. Eza ba famille mususu bazana ba secret na bango. Eza ba famille mususu ba yebinde baso tambusa vie na bango. Yana ba famille mususu ba yebinde baleka na ba délivrance na ba vie na bango. Eza ba famille mususu ba yebi place ba bomba ba mbongo na bango. Ba yebinde ni basala na ba richesse sa famille na bango. Yo koki kogia kuna te o détruire ngo mbala moko. Ah, eza leçon na lobaka bien aimé. Yeba ko bomba secret. La discrétion yango tozo koyekola lelo. A cause akoyeba ko bomba secrété. Samson abimisi na yope. Awa bati omutu na mipende. Oke bimisa secret. Tala ndenge bomisi bato secret na zo bimisa koko bomisa pe omoko hein. Ya Jean. Samson. Po bati omutu na mipende, po balambeli yo, po bakarese yo, oke panda secret ya famille o ba para bango moko ba bomba. Ubomba ka secret po babali yo omoni mobali wana ke olobi ndenge eza boye na lakisa ye richesse o papa na biso atikila ngai na o batikila yo na baleki na yo na bayaya fu amelio akimi akenango. Il fallait que tu me kaya yo moko mona memina ya baninga. Yeba ko bomba ba secret no sote ba bimisaka. Ozana programme Jésus Christ notre médecin. Ce ko kokakate neti baba mama na mususu ba bakike, mama se fa bondela po anga penda ko bomba secret na kokakate na ko bondela po na olelo. Ye ko lango. Secret ya batu. Oye kaka na libala kaka siko yo pa même inane. Et so pandi famille wana. Et so lelisi bato. Et so nyokoli bato. Bango moko ba yebelo ko baso sala. Mais yote ta la
famille nengo bomi ta nengo boma mabala batu o mobali no na mwana ke na kwen kuna na mwana ke na immeuble wana pa ex da na biso ke auti kuna donc yo o makambo mo nyone folo bango kaka okoko bomba te okoko lekisa te yeba ko batela munoko na yo bien aimé ya Jean Samson ozolanda ngai pona komboka yo lingi Samson ozolanda ngai tala Samson mise kufa pona ko zanga ko yeba ko bomba secret akenda kipeti na kufa akufa kipe kaka pona wana Israël zozela pona délivrance akufi pona ko zanga ko yeba ko bomba secret ndengo za wana est-ce que zo bomba ba secret famille na yo ata même ya couple na ozo bomba ya couple no kaka so bosoni le lobi photo yeba Osomona ngo baje Samson bana mona oneti baje mais meme na kufa ko zanga ko bomba secret ezo eko bomiso misu eko memo na kufa ko garder secret za force ta batuni Samson force na utaka donc ezaki secret force na utaka ezaki secret moko boye bien mais ata mobala ngoko ata mobala ngaza soki ndenge na koloba aza soki roi aza soki nani mais il y a des choses mususu ya ezaba makamu mususu il faut ko yebaka ndenge nini okoki ko se comporter Dalila abomisi mutu Dalila alelisi batu Dalila apandi famille wana famille ya Samson esala matanga nani ndokotisaki esprit wana ezaki Dalila secret oya nzambe alobi baloba te nzambe alobi force mutu evandi wana baparent bavanda na secret wana ntango molai babomba balinga kobimisa yango te mpo bayebaki ke na nzela na secret wana eloko moko ke eleka wana délivrance na bango babomba seke tango mulai me yo ki secret wana na 11:5 mokili mobimba si ba yebi yango na libumuni loko koko vanda to garda ta secret okoko bomba ta secret te famille na yote ba oto balo kalate famille na yote oto koto kuna na famille na kalate okotika siko oto bala ka siko parce que babika ke oto accepter na famille okomi moko ya famille na biso okekuta makamu na famille na bango kuna obandiko panzango bango moko bayebi nde bazo vivre na famille na bango tani ngo kotisi trouble pe kotisi kufa bien aimé kati na nkolo Joseph à cause ya kozanga koyeba koboba secret omoni place asukaki tala place Joseph asukaki ake koloba biloba ake koloba epai na nani epai ya bandeko ne na vision oyo nzambe atalisaki toyoka yango nde naloba nalinga ndeko Joseph mingi ake kopanza sango oyo akokai kopanza te nzambe ayebisi ye bavision bamakambo malamu Joseph amemi vision wana akelokisa bandeko na ye nana yebisi yo makambo nyonso ozoyebisa bakamaradi na yo bandeko na yo bafamille na yo baza d'accord na yo eza bamakambo mosusu il faut kobomba ngo nanu parce que emsu ntango yango mpe nano ekoki te Joseph soki adinaki na libulu ezalaki kaka bamakambo oyo kozanga kobomba secret patani badinisaki na libulu bapropre famille na ye bapropre bandeko na ye ezali bato mosusu te ayo bomba secret te kamaradi no kaka ye moko wana makambo nyonso ya libala ya ndako nozo koyebisa ye si kamaradi no kaka ye moto aremplace wana te awa ezalaki bandeko bakendaki yebisa bango tata kulutu noko famille nyonso secret nyonso soki noko obombaka te eloko moko te ndenge nzambe azopambola ozoloba ndenge nzambe azovisite ozokopanza ndenge nzambe makambo nyonso nzambe Joseph akotaki na libulu heureusement nzambe asunga ye
Yo biso ici battre na libulu, o comme na ba problème ebele, ba difficulté, ba souci, ba makambo ebele, pona nini parce que ozo koyeba ko bomba secrétaire. Ozi ba camarade nyonso koyebisa bango ba makambo nyonso so de kana kati na ndako. Bien aimé, ami malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tala na ozo ko multiplier ba combat na ndako na yo. Joseph ezaki mutu mususu te, hein? Ezali kaka bandeko na ye. Bandeko na ye. Mutu mususu te, kaka bandeko na ye. Badindise le buba bito ota soki ba vision ngeko kokisama. Pona ni azanga iko eba kokanga monoko. Ifala kanga monoko ata la vision na Nzambe ye akeko panza. De na bi heureusement Nzamba sungaki. Ezana ta ya msusu, ezana bata moko okoyiko loba likambo, ezana bata msusu okoyiko loba te. Yeba ko batela secret mais yeba ko bomba secret. Surtout un apporte secret zate. Au sali comme na 12h05 mukili mobase bien. Il y a des secrets on a outi na zolo basiko, il y a des secrets o ezo senga temps. Eza na temps moko boye likama oko koloba ngote. Mais eza na temps moko okoki no koloba. Jésus-Christ ye moko mukonzi na biso atonda nguya. Jésus-Christ de Nazareth Nzambe azaki soka bikisi batu. Omona yebisi batu mususu likambo bolo bango nanu te. Mususu omona yebisi bango boke ne ko se présenter devant ba sacrificateur. Boke ko se présenter pamba te na mukili pamba te. Boke ne ko se présenter devant ba sacrificateur. Jésus Christ ye moko tongo bazaki na ba Pierre na ba disciple na ye. Ba moni Eli ba moni Moïse na vision ba moni ndenge Nzambe asaleli Jésus. Ba moni ndenge Yesu a changé. Ba moni ndenge Nzambe a lobby bavandi kaka betango Yesu a changé ba ekomona elonga Jésus a changé ba ekomona Moïse ba ekomona Eli apo ba eko yoka mongongo ba disciple ba yoki mongongo na Nzambe uti na lola elobi celui-ci est mon fils. Nzambe a confirmé Jésus-Christ aza mwana nangai. Mais Jésus-Christ a yebisi bango a yebisi ba disciple makambo onyo sobomoni awa vision onyo sobomoni mongongo boyoki ba disciple nanga ba bien-aimé nanga bo betela ngo moto lisolo te bo loba yango nanu te bo garder yango nanu ezala secret parce que tana yango nanu kokisami te parce que tana yango nanu kokisami te même Nzambe na biso asala kalikambo na temps eza na tango mususu secret za kanango su na valeur te ekoki ko bima nango ekoma normal mais eza na tango mususu babino bomba nanu likambo oyo bien aimé bomba yango ko bimisa yango nanu te soki balobi likambo oyo eza ya famille etikala na famille likambo oyo eza ya libota na biso ba projet ya famille etikala na famille Yesu Nzambe Yesu mokonzi atondisamaki na puissance nyonso mais ayebisi ba disciple bo garder secret parce que tana ne kokisami te bo bomba likambo oyo parce que tana ngona ne kokisami te. Bien aimé na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9, Matthieu chapitre 12 verset 16 abi bo bomba mongongo bino boyoki boke ne kopanza sango oyo nanu te ayebisi ba disciple tana yango nane kokite makambo nyonso eleki awa boyeba ko bomba secret bolobela yango nanu te bo bomba parce que tozozela temps tango tanke koka bozasu na besoin bomba secret te ekomona na yango moko tango tanke kokisama ba makambo nyonso bokomona ke ekeleka na facilité mais pour le moment boyeba ko garder to bandinga ko tambola Yesu ayebaki importance ya ko batela ko bomba secret. Il y a discrétion. Mais yo te yo ba projet même ya oh makambo ba osale lo na décembre na mobile na Facebook eza déjà. Si to e bien. Ba projet na yo makambo nyonso 2019 et si to e bi. Mais Yesu Nzambe
alobi bo batela secret oyo bolo bana makambo te même soka bikisi ba azaki na bato mususu mona ko abikisi bango bina bango ya bokende ko bolo bana entende na lobi ana bokende ko se présenter devant ba sacrificateur kaka bokende côté mususu te metala yo ba secret no so libanda obomba kata secret mon côté obomba ka secret mon côté secret no so libanda ba projet no so ndaku na ya mobali na yo ba no so ba ebiango ba camarade no ba ebiango ba camarade no ba ebina ndenge mobali na fuka melaka yo après tant ba okende ko linga mobali no po bango pe linga mobali fuka mela bango et tant ba ke linga mobali no et comme maman c'est vrai ba prière nini oyo batela oyo bomba sécurité makambo selo na mobile ne faut l'axe makambo selo na moi sinon se faut l'axe hein oyo bomba sécurité tika na aider lelo tika na aider yeba ko bomba secret la discrétion o bomba ka sécurité tala yo wana omoni mikolo so pesa passe peso mo pe mawa yana zo pekisa bana ngai baye bakokeba baye bakobatela minoko na bango bien me katina kolo okozwa zemi yo wana na Facebook banda zemi ya une semaine yo wana na Facebook otena libumu na Facebook ozo kende kobota yo wana na Facebook na keko bota nde na keko bota mwase kotanga makila mokolo bane kokende mpo na délivrance n'est pas na Yesu est-ce que yebisaki bato alobi nene okende kobika asimbi bisaka na azokende asimbi saki na ya suki na ntongo azokende ayebisaki bato te me kati na ye bane koloba ngai ne naza boye nazokende so nasimbi kaka Yesu na kobika ntango bane kokende kokuta na Yesu mwasi otanga makila abetaki masolo te po ayebaki ke paso na okende kuna na okende mpo na lobiko na ngai nakanga monoko na ngai na bomba na ngai secret mpo nakende nano nazwa nano délivrance na ngai mpo na témoigner yo te ntango ozokende kobota place ya badanger ezali yo ozotiela biso na Facebook bandoki mpe baza epuis ozotia live ndenge ozokende ndenge ozoyoka place ozotiela biso na Facebook bandoki mpe baza wana yo kasi neti oteyaka bava koteya befo bondela te bandoki mpe baza wana bazokotala bazotina ka flash na libumu wana okoma kuna na hôpital ozokokobota te otie mpe live nena otie live okoma kuna na hôpital ozokobota te tozomona mwana mususu akufi mwana kufi na ye kopesa leso comme mama pe mosala na nzambe comme ndeko bien aimé yeba kobatela ba secret na yo otili biso pe na Facebook wana ozokotia et puis ntango ozotia wana osape na vie de prière te non ozakanza na vie de prière te mobali no kutu abondelaka te kofinga basali na nzambe bovandi nango wana mitema kaka libanda na nzambe me makambo nyonso na Facebook pum titango zokende bota ye wana na tala libumu botala libumu botala place naza botala hôpital botala mokili ibo batela ko bomba seka we bande ko na ngai mwasa kotanga makila jour wana lamuki inde akiyebisaki mutu te place azokende na kata motema na ye ayebake sika azokende abina souffrir tant molai cette fois so na ke na simbi Jésus na kobika abetelaki ni papa na ni mama na ni koko na ni ba camarade na ye mais akendaki ye moko asimbi Yesu abiki yozokende na maternité batunyo si ba yebike et que ozala kobota siko akobota lobi parce on ba kangi o ba bloquer kuno komi kuno zokobota te omona pouf mutakufi tozomona on ba Facebook oya kufaki ataki ni et sala kanga passe ba makambabo pas de boyin ko bomba secret parce que mususu ezasu na valeur tene na beza na temps nango yango yoso bana so bangeza na temps parce que tant que bota kuna déjà olobi ke mama na boti bien nzambe eza biloko mususu kotia mususu kotia te mama na boti bien nzamba sali tobeti maboko gloire au Seigneur tokumisi mwana biso na Facebook topesi nzambe lokumu mais yo nanu kuto boti enga botala libumu na ngangoyo ne
9 mois nanzela na sali bumoso ba sabso na besoin nango na besoin non on a besoin nango te après vu de prier pe za te tongo makambo ke bebe lokuna et comme maman c'est vrai ba prière bino moko tu boyebi bano ba sa pembe ngala nga bato ba ilanga ba baja ba ya ba zoba na te o gêner o moko bien aimé kati na kolo ba compensation ta cadeau na Facebook mobile na somelo ba slip na Facebook to za besoin nango te iba ko batela secret za ya yo o ba sombeli wana bombango na ba slip zo tila biso na Facebook hein na ndango zo lia matembele zo tila biso na Facebook yo kanti o zo lakisa na Facebook na batu musuba o sepela nango moi c'est mususu aza na mobile asombela ke ba biloko te ba cadeau te ba slip te après yo kuna okamati papa ozo lakisa tanga omona bonga bi enga pe mobile na moni aza bien yeka na kelinga soki ba boto lié après lobi bandoki oyeba ki ko bomba secret boko swana na mobile na yo ozo tela biso na Facebook yo mobile pe ozo swana na mwasi ozo bunda na mwasi na yo ozo filmer maka mwasi ozo finga yo est-ce que biso to na besoin nango yango Facebook yango e comme juge na bino to parrain na bino tango bobala naki tango bokuta naka Facebook wana azaka parrain na bino to biso to zalaka oko swana na mobile na yo après bandi ko expliquer bato na Facebook to ko sana nango nini ozo bateke batu mususu na batu bazalaka na ba réseaux sociaux o bazaka mususu akoloba oui mususu akoba non bako fingo susu ba critiquer le susu eza n'importance te yiba ko batela secret yiba ko bomba mobile na yo ata mobile no zana mabe ata mwasi no zana mabe ata bana no bazana mabe pona mona même na Facebook maman zo finga mwana nae secret zate na famille yiba ko batela secret ya famille bomba ta mobile no ata zana mabe ndenge ni bomba ye to zana besoin ya makamu na bino te boyebisila biso na Facebook bomba mwasi na yo ata zo finga ba etela mwasi yo afingaka boye azoka mbonga bana asalaka boye est-ce que etali biso tango yo babanda ko peso ngo tela biso ngo na Facebook iba ko bomba secret ndaku na yo po yo ko bomba secret bolingani libanda ko tako boswani e comme na Facebook siko na Facebook ngo jiji no nani kuna si ba o sekot na Facebook wana ba parents na o bazawana yeba ko bomba secret batela secret beba ko bomba secret il y a des choses oyo il faut le kanango na prière loko mwana nga moka bebi nga mama se franga ne za boye vraiment munoko nanga vraiment na kokaka te mama na za komona emso na bina ko lobate monsieur komika ka l'air moko boye pa omona kana lobi apo na regretter na ki motema passe nzambe nanga po ni na lobi eloko ni netinda kinga oui Jésus Christ notre médecin ye pona yo yango moni Jésus Christ notre médecin za a pona sunga yo apeso conseil a biso ba ko bomba secret na kati ndaku na okoyamba ba mipa yo wana et si o tie partout o bengi si bango ba kota na chambre ba lala boye ba simba donc limite ezala te mbetu na yo na ba couleur ba drap na yo na ba couleur silipa mobile na ona ya mwasi no ba camarade ba yebi après tant ba oza silipi mo ba ke salo mabe ku ne komi ya ba prière après tant on lembi so mi beto sika o lembe monike ba camarade nyoso si ba yebango oke siko na Facebook o bisiko ba dvata la place na lalaka bien aimé iba bomba secret vie de prière posate mutu sutanga otala bonga sepelite atindilo ba flèche akindoki kuna après pas ozala na kaka mutwe nzoto ozo comprendre pas utite parce que o bomba ka secreté ba projet na so mobali na yo ndenga zo keso manda kuna kin ba noso si ba yebi ba projet na so ndenga zo kene na kin o memi immeuble a Suède ke tonga kuna ba noso si ba yebi ba projet na so bozo na mobali na yo avant que tu mobali na yo aslo bango asalango yo so lobby ape ba demoto boya ba blokango e comme yo makamna biso so simbate mais nzoka yo muto kende ko panzango tala dale oyo Samson akoti saki kufa pona kozanga koyeba ko bomba ba secret
nde na lobi eza ba secret mususu l'air moko esilaka nango valeur okoki no koloba yango moni yeso lobi na bango ke secret oyo ko eza nango eza na tango moko boye obokoki na binoko be tango eza na tango moko bokoki ko betila biso likambo boni yo olingi kobomba ba secret yeba ko batela ba secret ya ndako na yo vi na yo donc vi mobimba kaka polele bien aimé nana mwana na ndeko moko mususu ayebisinga lobi mama na abetinga lisolo moko nga na yebiseta mwana lisolo obetelinga koyebisa ngo supa mutu mususu te po bino bozala bongo lisolo no moko ke kopanza okebeta pasa mutu mususu après tango ke panza la kone comme mama se fera mtapanjango ko betela ngo su mutu mususu te andimi pesa kende kono so pesa ke fufuna madesu ake ko panza yemo ka benga na telefone na kumisa nzamba bi mama limbi sanga nini abi na yebelo ko zwa kingate na kambo na yebisa ki ke na kolobango pa ya mutu te o yopo pekisa kinga ngamo ko sina lobi donc soko yo kenge panzani mama eza faute na ngamo ko eza faute na hote tela modèle abato ayebi même pas kobomba secret et puis likambo ya vie na ye moko abi place na oti kobeta na yebi ke mwasi wana ta na bimika apandi mais okende kobeta ngo po anini soko pe koka kobomba ba secret wana te yaka to bondela po na okola sungo ko kenda ka pe ba place ya bongo te o ekoki ko bimiso makam yana mwana nga pe azolanda biso nzamba sala ki grâce azuizem na ebisie na lobi ma fille nongo zuizemi oyeba ko bomba secret ko yebisa mutu te andimi après ce quelques mois soki 5 après 5 mois ya zemi soki combien de mois na bosani na ebisu sute ake ko panza quelques jours après zemi bimi abenga yebisinga mama zemi bimi na yebisa oyebisa ki nani obetila batuli solo oui na yebisa ki mama kingani nana tindi oyo na tinde ko loba soki mama yebiso likam koloba te ne ba parents samso ba yebisa ke koloba te biso moko to bomba ba seke koloba te après abi mama limbisanga eza penda na zaki zoba parce que na comprendre tendeni na bimisa secret oyo to bondeli to sengi mawana nzambe nzamba sunga ko za susemi su bien aimé zemi ami bale na tanga zwaki abomba sekele wana na babokilo basilika babokilo balobi yango yo pona nini obombi secret boye zemi to mona ka libume kobi munene boye obombi secret oya modèle boye pona nini to za siko na possibilité te ko aider ko soma bilamba bani abi mama na besoin bilamba te na ka na besoin mwana nanga na mona azoma yele batu ba eko remarquer libumuse koma boye batu musu bazo kama bamsu bazo silika basu bazo lingate bamsusu bazo sepela bamsusu bazo yoka kanda pona nini na bomba ki secret alors binga na zasu na besoin na zuma yele ndenge mama se fera ebisa kingai na tia na misala na bomba na secret nga na ebisa ke na bita eza na tango moko zemi otango ke botama eza na ngoso secreté sikoyo bomba nanu soki ba ebiso likamfoko yokaka abote nzamba zo lokumu nga be tabato wana balobi ke oto sireta ko soma biloko suka basobaka abota abomba secret libume komi munene ay ko bota nzamba zo lokumu mais yo secret olingi ko bomba te secret na soko bimisa tala Saoul bien aimé na mukanda na nzambe na 1 Samuel verset 10 verset 10, 14 à 16. Saoul bien-aimé kati na nkolo. Tango babongisa ki bibole ya papa na bango bake ko luka wana ba monite bake ko kuta na bake ko kwa na makolo ya Samuel. Na mosali na ye prophète Samuel, mosakoli Samuel. Tango moni Saoul apamboli alobi yo nzamba ponyo comme roi ya Israël. Tango basisi na lipamboli azozonga Bible lobi akutani na oncle na ye akutani na oncle na ye
bazo ya wana na serviteur na ye Saul akutani na oncle na ye tango akutani na oncle na ye atuni ye Saul bouti wapi Saul a répondre toutaki koluka babibwele ya papa oyo ebungaki oncle atuni ye bouti koluka babibwele bouti koluka siko emonanaki te yango tokendaki te pa ya Samuel toketi pa ya prophète toke eti pa ya prophète abi tango bokomaki pa ya prophète alobelaki bino nini l'oncle de Saul reprit ayebi atuni ye abi tango bokomaki epa ya Samuel ayebi raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel ayebi raconte bango bayebise ke liboso ende na lobi wana touti koluka bibela papa tomoni yango te me tokebe kocontacte prophète totuna soki bibwela yango eza wapi l'oncle na ye akote na oncle na ye alobi Saul betelanga masolo donc Samuel ayebisi bino nini yoka Saul. Et Saul répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui dit rien de la royauté. Donc l'avait parlé Samuel. Saul a yebisi oncle na ye. Nalinga ombes parti wana. Samuel a yebisi biso kaka ke banesi ya papa na biso ebungaki emonani. Point barre. Ye azoluka yeba makambo Samuel a yebisi bango. Mais Saul a bombi secret. Alobi te tango tokomaki kuna Samuel a yebisi biso ke tomitungisa masusu te pona babibola papa na biso parce que babibola na se monani. Oh ayebisi bino susu nini te ayebisi biso susu eloko te. Saul a bombi o ezalaki nouvelle ya malamu ya royauté pona ye. Malgré zaki oncle na ye mais a gardé secret. Azaki penda discret a bombi a gardé monoko na ye. Ezaki bonne nouvelle. Akoya ko sa oncle na ye. Noko tongindi ndenge za boye nga kutu na koma roi na Israël nga na koma mokonzi ndenge za boye otamba suma kolote moye to kuta na otamba mako otambola te boko motamba na ba garde corps boko mabete ezalaki nouvelle malamu mais ayebisi yete ayebisi ke biso to uti ko luka bibele ya papa tangu tokeye pa ya Samuel prophète Samuel a dit que Tomi Tungsa mate bibwela na semonani mais pour la royauté ay boy koloba a bombi malgré oncle nae mais yo te le quoi za noko na yo donc ozo panza am su yem ta lokao ye em su bana babala kate yo wana noko na zo bala na décembre nenge za boy o mona pe ba ko tia mobulu noko azu mwana na apesi yiba ko bomba secret. Awa nouvelle o ezaki ya mabete ezaki nouvelle malam ezako bazolo bake ba pesa nouvelle ke okobala année passée et année prochaine okobota année prochaine okopambolama okozo musala oko voyager na ebite lokozo lukano yoko koti ande na baka edenga na matea promotion pour ezaki déjà comme promotion à mati niveau mais à garder secret tant que kokisama ki ndengi yeso solo bake ezana tanango o yoko beta lisolo tant mususu ko beta te parce que tant que kokisama ki Saul donc na mona ki ke Saul a komi roi ezaki sous secret mais ezaki na tamo ko ne bandeli Saul yemo ko pas comprendre te ba moni bénédiction habite il faut na garder secret. OK oncle na kutani na oncle na tunie question boni kuna place bo uti alors bité Samuel a yebisi biso ke bibole ya papa e monani
mais pour la royauté vraiment à kangi monoka bombi secret ezaki nouvelle à malam eza nouvelle à malam obi sabiso ke ozokendo bota eza nouvelle à malamu mais eza important que kopanza on na Facebook nyonso panza mokili mobima ke ndenge eza boye na okene ko bota bota la garder secret boto aussi so na mona bi nzamba pambolama na boti eza nouvelle à mabete eza nouvelle à malamu alboyi koloba tie penda point alobi kaka oyo bayebisaki ye wana ke ndenge eza boye ngane naza boye bibola papa monani yo mama leki wana ozokebisa mama leki nga naza kobala mama leki ngai mobile na nga zungu sala boye boye nzoka yo wana femme de nuit mobile nao oncle wana ozoke kobeta beta masolo ye wana mari de nuit na yo akoya ko tia trouble na libala no bokomaka kosona komponaka te pour libala pe kokufa bene yeba ko batela secret ne na zolo bana ko toucher un seul communauté mais les kamwana o ezaki très important na ndako no obimisa secret wana yango wana eza malamu te okuta na mutu batuno ka keso yo na so pandi oyebi ba mama na biso bazaki amsusu mona akutani na yo ozobete so bi mama ne na leke kuna na kutenda mama mantanga omona tuno olobi neni atuni onini ote atuni ngaka seto sa bien ndako yo répondre ni olobi kama libala no ote na imi kama bana osali bien po ba mama msuba banda oloba parce que ba yebi ko meka ko bete lisolo te ko meka ko tukolo ba makama musala no te ko meka ko tukolo ba makamba libala no te ko meka ko tukolo ba makamba voyage no te mais yo makama na libala ba minyo so si ba yeba makama mobile na sala kayo na makama mwasi na sala ko mukini mumbe masi ba yeba changer. Parce que ça, le ban a changé. Le ban a changé. Partagez message. Secret, on n'y ko bomba te, on y peut ko bomba secrété. Et c'est très important que vous battez la monoko na yo. Il y a des choses où il faut au senga nzambe molimo mo santo asunga yo. Ne to te ko lo ba eza facilité. Au combat peut-être ça passe mais yeba bonde la Saint-Esprit sunga nzambe batela mingunoko na ngai nzambe batela bibebu na ngai na lobaka pamba te c'est na comme place na yeba kokanga munoko le truc que c'est notre message za pona yo pona ko sunga yo et nouvelle non sauter il faut panzango il y a des nouvelles singles yo bomba ah batuni kaka question batuni question kaka ke place ba uti kuna ndeni mais yoka muta sagesse alobi passe uti kuna makamu Samuel alobi ka banese monani mais yoka sikoyo Samson tango batuna ki kaka makasi na uta wapi ko lakisanga question pe batuna ki Saul question Samson pe batuna ki makasi na uta wapi lakisa biso kaka yebisa biso kaka makasi question moko yoka makasi nanga uta pa nzambe makasi nanga na famille biso ba yebi mama nanga yebi makasi nanga uta na suki banda na vendre question moko metela makamba bimisi eza lokola yo mutakuta no na nzela atunyo ka question moko kaka mama mantanga epona bakoma batuminga atepo mama zevaka lobi komana mama mantanga yo uti wapi sera mantanga ozokende wapi yoka tika nazokende ne nazaboye nazokende pa ya jante okay sani na okay kangisa suki kuna mwasi na wana sika yakiti babwana na Sophie babwana na Sophie kala mwasi na sika yaki ayepe na bana moko bana ngope ayete bana na tala nzoto bana ape na ndimite ba kuume na ndaku wana nde bana ngo bakanga batu suki kuna donc batunyo question moko motengi bakomba batu 5 kutu tanga bana okene na kutene bena mama Sephora na Lidl tika alinga bando te yanga na bi mama nake kangisa suki donc ozobeta masolo donc il y a 5 personnes question moko batuni yo opandi masolo ya yaja
Sophie nengaza wana zo regretter parce que moi sona ba auti kini wana moi sona leke na kitoko pe moi sona nengeza bo azape le fundo wa lolendo awa tango na okende kutu kuna umona kaka ba distance question moko mais obeti masolo nyonso neti Samson tango batuni ye kaka question moko makasi ne uta wapi abandi uta pa nzambe uta pa nzambe nenge zabo nzambe ne mutapesa ngangoti bandana libumwa mama bandana libumwa mama seka batanzamba zobimisa bandana libumwa mama suke ko katana te makamba ngo bapara nga bayebi mama nga pa yebi tala nengo zala ko panzaka ba secret o panzaka makambo abatu o tiki secret na yo komi pena ya batu question moko ka ba ko tuna yo tika yo za déjà muta famille na bisoti c'est eza sus likambo eza secret likambo eza na ngo secret famille na bisoti nyonso bayebi ya za ne mwana mama na bisoti famille na bango famille na bisoti nyonso bayebi wana mosa zotuna ya solo pena famille na bino nyonso bayebi famille na bisoti nyonso bayebi na mama na bino pena ngazaka na makambo nenga zaka moto bonga makambo mama biso kuta yebi papa biso nenga zabwe na leki na biso suka na kutu bijou yebi yango donc eza secrétaire na famille nenga zaka na tolokota et c'est important tala question moko ba kotuna yo obimisi makambo nyonso na mukili obimisi ba secret nyonso ya batu question moko kaka tene me changer ba mususu likola fufu okoyana ndako mutu kaka wana omona otambulaka na vie moko boye oyena ndako vie ezate mwasi na yambi apesi okaka kolingaka mfumbo na makayabu bapesi okaka mfumbo na makayabu apamba oyoko banikolo mère oyebaka te vie na biso kuna bapesa ekombo vie mopatax kuna kabambongo atala te mwasi na yeba komodo emsumu viona asala kanina ndenge mabeti kana ndenge mutema malamu bavanda kana mwasi ne bwe na mesa bazolia na sengo nyonso vie pa zolia oyoka kaka tango mubala ninga tele makaka boya kende oyoka mwasa bandi vie mo patax tikila nga pe yangati okewa mubala te yebi kombo ndeni yebi kombo ndeni obenga nga vie mo patax kasi kuno ke na opanza bambongo siko wana mobali wana yebaka ke peti na nga wana mabs mutapanzi maksolo okomona libala wana msusu eko kufa otie trouble msusu vient wana bana okabambongo na ndenge ya mutema malamu na ndenge mabete mais yo panza sango baselele ba makayabu neti ba mama Clara sala kawana onga na linga kawana sali pena ba makayabu wana batelo na mesa opandi masolo ya vie pobo bimagana vie njoka tango zo betana mwasi na ye mutema zo sepela te po batelo ka ba makayabu batelo opondu batelo soki mfumbwa yo bandi kuna vie kuna babenga vie mo pataxi ya kabatala te tango mwasi abenge na ndako vie mo pataxi vie te oyo kiri kombo wapi po kombo eko obima te za bakombo mususu ba secret mususu oyebake ebimili kotoyo nzambe asunga biso bien aimé kati na nkolo na ekosunga yo lelo yeba ko batela munoko na yo likambo ya distraction eza très important ozana besoin ba ko bomba ba secret ekosunga yo Samson asengaki grâce c'est pas un nzambe pour la deuxième fois. Alors le Seigneur peut sanga grâce, salanga susu grâce. Salanga grâce na lingi na mona grâce na yo lisusu. Pesanga su makasi. Pesanga makasi. Nzamba zongu sila ki susu force. Suki bota ki lisusu. Peut-être oza awa. Libala na yo ese kufa pona manki ya koyeba kobomba secret. Mobali na loba lemba, mwasi loba lemba. Bana na yo moko bakoma kopekso mama yo bomba kate pona nini. Peut-être ozo kokate. Mais lelo molimo na nzamba kosunga yo.
diminue biloko na Facebook ya kotielaka biso ba biloko na ozoswana kawana wana nde na osepela nango te batela ndako na yo ata ba réseaux sociaux toza na besoin nango te toyoki mosa kotanga makila tango asimbaki bagage na asimbi bisaka na ye azokende na sac na ye pa Jésus ayebisaki bato te apibliaki yango te nazokende kobika. Donc zwa maele na message apoko na lelo que il y a des choses ce qui tant nango kokina nte yeba kobatela monoko na yo ce que zo kokate benga kabiso to aider ata na ba prière. Jésus-Christ notre médecin ye pona yo parce que nayebi ke ndengo yoki boyo comprendre lobi nga pena so libala nange kufaka parce que nazaki pe ko bimisa ba sekenya so mobile nanga makam nanga nyoso ngo camarade nanga omona mutu mususu zo ke ko betila masolo yende mutu azo bimana mobile no yende to bimana mwasi na awa Joseph ye kaka ayebisa ki batu mususu te ka bandeko na ye yozo mona yazaka Pierre nga camarade nanga ye famille nanga cousine nanga ndeko nanga na mona te yaya botoleki mobali na mona te leka botoli yaya mobali na mona te mama aboteli mwana mobali na mona te papa aboteli mwana mwasi na bombela ke makamte makambo yo kenda kolela zo kenda kofunda pa ba camarade no nzoka ye mtazo na mobali na nzoka yendo ka famille na tango zo benga na msusu bazana mwasi wana bazana ndeko nao Joseph ezaki ba propre ndeko ne mutu ba kotiake na kati ya libulu babi to lingi te ba vision ne kokisama. Samson akufaki nde asengi ke nazo kufa na nga nzambe pesa nga so makasi mais ko senga kufa te osenga vie osenga force lelo na prière lelo osenga kimia osenga nzambe batela bibebu na ngai. Tomoni Jésus nzambe alobi ya des choses oyo na eko sana mukili o me boko eko lobango sikote eza na temps moko o bino esengeli boloba mais sikote. Saul abateli munoko na ye alobi te na koloba te malgré za nouvelle malamu na zela temps nango ekokisama. Oziba nouvelle malam, oziba nouvelle peut-être ya promotion en sala, oziba nouvelle peut-être ya libala, oziba nouvelle peut-être ya bambongo ebele, oziba nouvelle peut-être ya ba osombelo ndaku, oziba nouvelle peut-être ya makambo yo yebi ya kitoko wana onga na ebite bombango nan oyebisango si soko tiaka babiloko na Facebook tika. Il y a des choses au cocotia. Il y a des choses assez importantes. Il y a des choses au coco qui t'attendent autant dans le coquille. Et ça, c'est ce moni qui est le cas qui n'a outil voyage ici n'a commis au tiers. C'est bien. Tu pas mbolanzambe po na yo. Tu suis à ta nouvelle na yo. Nandenga malamu. Mais ça la te ba nouvelle nyonso. Nyonso zo le kalanda ku na yo. Nandengo zo lia kwanga. Nandengo zo lia nguba. Nandengo zo mela masanga. Nandengo zo bina. Biso foto mona kango non. C'est important. Ozo filmer moi sinon tant ozo bozo soit na tika. Ba demo ba okota plus. Siko so bozo ngani. Sango panzeli mo kini mo bimbo yo ka sonite. Peut-être oza ko sala ngo yeba kite. Mais lelo comme servante na Nzambe na eko sunga yo. Tika. Omona loboko Nzambe. Yo po tambolaka na bato. Oza na ba secret, oyebi ba secret bato. Soko yebi keza dangereux koko lobango te. Tika. Soko po yebi koka koyoka baba ko bomba ba secret te, baso bemba yebi so likambo boyaka. Tala dalila to tu koyoka secret ya famille ya bato na secret ya Nzambe. Abimisi yango ebomisi bato. Ebebisi ba projet ya Nzambe. Tala Samson. A cause ya kotia kaka batie kaka mutuna mupende abimisi ba secret.
oyo ebomisi ye moko. Il y a des choses senga nzamba peso makasi atozo kokango te. Soki oyiboza na likambo moko na kati ya motema secret moko zo kokobomba ngo te senga nzamba peso makasi. Ezaka ateka ke secret ya mabe nazo ba mingi ya secret ya malamu. Secret oyo ya venir na bino ba projet ya famille na bino ya bana na yo ya mobali na yo ya yo moko makambo nzambe alinga sala mobali na tomoni awa Yesu ayebisi bango vision o bomoni bolo bango nanu te. Ezaki déjà makambo ekoka koya. Joseph vision pe makambo ekoka koya, il fallait même pas loba tanga loba akeko se retrouver na libulu. Donc Saoul bonne nouvelle makambo ekoka kokokisama mais agardango tina tanango. Nzamba salongolo ya koyeba ko garder ba secret. Pono longa parce que eza moka ba force na yo. Amen. Oza na programme Jésus-Christ notre médecin. Ndena baki awa eza tembe monene o toko développer, o toko fongola, o to banda ko fongola na ba soutien ebele. Alléluia. Nzambe amona yo lola efuta yo. Lola abakisela o ya mingi. Kolo wana atika yote. Yango na poko na lelo bien aimé. Na lingi na sunga o lisusu. Na lingi na talisa o ketokomi na biso na suka. Ya programme na biso. Nzambe akanisela yo. Akanisela bandeko nyonso bakoti na poko na lelo pe apambola bino. Na lingi bino na bolingo na nkolo. Toyeba ko garder ba secret. Eza force na biso. Makambo nyonso te otiaka ngo na Facebook. Makambo nyonso te okenda kopanzango. Makambo nyonso te okenda koloba ngo pa n'importe qui oyebi motema ya mutu te. Kangami se sikozwani na bondela pona yo. Soki yo deja monoko kokakate motema kokakate libume kokakolalisa likamute. Nzamba sala grâce à sunga yo. Parce que lelo na monda lelo bako benga yo na msusu mama songi po ba yebi ke oyo soko lingi likambo epanzana yebisa ye aleki Facebook na rapide wana eza mabe. Amen. Nzamba kosunga yo apeso makasi oyo bandenge nini ya koki kobomba baseke pe ko protéger ndaku na yo mobali na yo atasali mabe oyo bandinga ko protéger mwasi na atasali mabe oyo bandinga ko protéger malgré ba problème parce que un jour bokoki ko bongisa na bino et ce que tika na ba réseaux sociaux eza mabe ce que so panzaki yango eza mabe. Amen hein. Na ye ko sunga yo oyo ba keza très important ce que zo bomba secrété et koki ko boma et koki ko panza famille et koki ko détruire makambo ebele. Nzamba pambola yo, nzamba kanisela yo, nazo bondela pona yo, et que grâce à Nzambe accompagne. Seigneur, le grand Dieu de la Bible, topé sur merci pour un message. Nzambe, merci parce que tu as ici biso, dengeni tokoki koyeba ko garder secret parce que même quand na Bible il y avait des choses au bandé ko sala lobi que tana ne ko quitter, toyeba ko se maîtriser pe ko garder secret. Tondimi ete na makasi na biso tokokoka te me na mutia na molimo mo santo nde tokokoka. Soki ba disciple ba yeba ki ko garder secret. Soki Saul ayeba ki ko garder secret wana biso pe tokokoka yango. Yango na pokwa na lelo Nzambe. To boy ko zala ba Samson, to boy ko salela lokola Joseph alobaki biloba loba, mais to lingi Nzambe opesa biso ba capacité na nzana Saint-Esprit pe force ya koyeba ko garder ba secret o eza malamu pona biso. Pambola bandeko nyonso bakoti na pokwa na lelo toucher mitema na bango batela bango pe pambola bango ba o basalaki erreur avant bakweyaki lokola Dalila basalelaki lokola Dalila bapanza ba famille ya bato apanza famille ya mobala apanza famille ya mwasi akenda kobimisa ba secret Nzambe maoneza la likolo na ye yokela ye mawa pe pesa e force ya koyeba kotonga lisusu. Samson alobaki ke Nzambe salanga lisusu grâce opesa ki lisusu force. Construit ba famille oyo panzanaki, construit ba famille oyo lelaki,
likolo ya ba désordre ya kozanga koyeba kobomba secret nzambe pesa bango kimia na kati ya mitema pesa bango force lisusu bayeba kotonga lisusu famille moko ya malamu pe fidèle na pesi yo merci nzambe parce que yoki biso na poko na lelo na yebi ke bandeko mingi balandi biso baza touché pe bapambolami pe bakangolami butu na lelo ezala béni au nom de Jésus pambola bandeko nyonso balandi biso pambola pe site na biso ya bomoko ya mboka na kombo na Christ Yesu amen. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Partagez message pona ba ndeko mususu. Na sepe na komona yo nzambe apambola ba ndeko nyonso bakoti lelo. Sœur Fali nzambe apambola yo. Ma fille d'Adorine nzambe apambola yo. Mama Clara, Mama Béa nzambe apambola yo. Vraiment Sœur Micheline Lando nzamba pambola yo, Papa Victor Mukendi nzambe amona yo afuta yo, Sœur Mimi nzambe akanisila yo, basi na nzambe nyonso balandaka biso, basai na nzambe nyonso, nzambe ayeba na kopambola bino, Sœur Gisèle nzambe akanisila bino, Lola e futa bino, vraiment naza na esengo ya komona bino nyonso na pokwa na lelo. Na sengo ya kopambola bino na yebike bokoti ebele bantoma na nzambe pe bazalaki awa me nazomona bato misusu te ndenge ni nango elimwaka nzambe apambola basi na nzambe oyo nyonso bazolanda biso basali na nzambe nyonso kolo apambola bino nzambe apambola apôtre Moïse Dido Likenza chéri nanga parti ya Luanda na mosala monene azosala nzambe amona yo Lola efuta yo nzamba pambola papa Momo na musala na ye nzamba pambola mama Pauline mama Nzusi paza lelo azoyoka pe biso nzamba pambola ma fille Cornélie vraiment nzamba pambola na musala monene oyo ozosala Lola efuta yo Lola emona yo nzambe apambola ba femme engagée nyonso o bazui engagement na bango ya kosalela nzambe pe ya kosoutenir mama Sephora nzamba pambola ba ndeko nyonso ya MEPSA nzamba pambola Bomoka Mboka France, Papa Jean, Bomoka Mboka Kin, Sœur Lorraine, Nzambe apambola biso nyonso oyo tolandi na pokwa na lelo, yo pe ozolandanga, lolemo na yo futa yo, vraiment buteza malamu pona biso nyonso, église tobosana te eza na Ekdale, awa na Stockholm, kite banda 14h, ti 16h30, na Yetebor eza na Selma bus numéro 18-19 Nandela ya Bakaplan na arrêt ya Selma. Quitte bandaka 14h 16h30. Que Dieu te bénisse bouteza malamu pona yo ko kanisa mingi te komitungisa mate ozo kamate atozaki nerer atosaki berer Samson asalaki erreur asenga sous grâce. Grâce na nzambe lelo kiti likolo na yo, grâce na nzambe kiti na famille na yo, na berer nyonso osalaki na kopanza batu, na koyeba kozanga kobomba secret, donc distraction ezalaki te, mais lelo na poko na lelo grâce ekoti su na kati na ndako na yo, nzambe afongoli yo misu, afongoli yo mato ya molimo, okoyeba ndenge nini na kotambusa vi na pe ya kose comporter. Que Dieu te bénisse na lingi bino mingi na bolingo na nkolo, butu malamu tukutani mbala ya sima na kombo na Yesu. Nzamba pambola biso.